Clebo.com, bonjour. Bambote la bino belé belé. Eza la bino Inès Benechai au micro. Anaebi ke boze belé a kolanda biso na chaîne Nabino, la chaîne Nabiso, Clebo.com. Clebo est informa cabino chaque fois, chaque jour dans ma cambozo les Cana Congo, na mboka na biso, partout ailleurs, pourquoi pas dans la province par-ci par-là. Alors le lot ozongi na micro na biso pour na kolobela makambo etali salubrité, banzela, ceci c'est là toujours dans la rubrique na à découverte. Alors dernièrement pour mon habitation na Bongolo, sur l'avenue Bongolo précisément na Maya Kalamu, non à l'université Kumbaguste, ndenge nzele bebaki, bandeko biso balobaki, Maya etonda kimituka ezo le kana pasi. Donc ce qu'on a na ketch, moi ko le kana ketch wana ezate, il faut toujours os dala na 207 ou soit bamituka wa minene wana pour la koleka. Alors tout le monde qui bandeko na biso ba indien baye babandi ko sala na le pont. Babandi ko sala pont moko e kaboli kimbangu na yolo pour faciliter bato yolo na kimbangu ba koka koleka pour ba continuer nzela na bango vers marché Gambela, vers Bandala, de l'autre côté vers Victor ba kene na ba occupation na bango. À part ça tout le monde qui lisusu bandana ba yoko sala susu mo point ya muke na avenir e kaboli lisusu kimbangu po koma matonge. Alors tout le monde qui bango toujours na kati ya misala bazo continuer to ba kina lonte ezala kini to tikeli bango temps ba koka ko sala musala. Alors to komona ba na batol basali ba encadrement na gauche à droite batiki batine la mike pour na batu bakoka koleka. Alors na yango population et surtout qui tango moko boye ba comment la ba tracteur reye misala e bandi. Alors batu be ba lobela kabiso que non bolingi kolekisa kaka côté ya mabe ya Kinshasa. Oui, ce qui est là comme mabe ezato koloba ya malamu pe ezato koloba. Voilà, to ebela ki l'autre fois makambo etali bongolone ba buka ki batu ba koloba ki bapesa ki ba réaction na bango. Alors les lots moni ba tracteur reye ko sala musala. Bon moni ki Clebo e kiti sur place e ko sala musala e ko za ba image voilà makambo toloba ki population et lobaki ba interpella ki pe ba konzi makambo tolobaki ba ekomaki na mato ya ba konzi pe ba konzi ba yoki bakomi kosala lango. Oui basaleli yango tomoni misale e bandi nde bozomona nde bazobuka prince wana donc makadamu wana sur Bongolo justement la Maya Kalamu bazobuka pont po batonga pont ya sika toujours tokolakisa bino continuité ya musala ndenge ezosalema ndenge bandoka na biso ya bandia bazo sala misala wana ndenge bazo buka pont pour les obuka na bako remplacer na pont mususu ya bien. Alors misala bandaka kaka boy to ebité durée ya musala to moni yango te to moni kaka misala bandaki mais projet ezaki projet ya kala ndenge baludeko na ba image na biso to lakisa ki dernièrement ezaki projet ya kala. Alors le gouverneur de la ville Gentini Gobilaya qui a posé ki libanga na depuis a posé ki ba monaka réaction mon côté musala moko et salima. Alors tout le monde est tracteur et pandi et bouki batu bazana belinde buzomo na bango bazo tala ba yoko observer ndenge société wana ezo sala musala ya kobuka pont donc pont ne kaboli Yolo na kimbangu et kaboli matonge na kauka juste le milieu sur l'avenue Bongolo et koi déjà bazan la kati ya kosala musala malgré que ba empêcher population au bazar de l'autre côté à matonge pour ba katisa côté à Yolo pour ba continuer nzela ba faudrait alors ko baluka ko côté la partir à kimbangu pour que de matonge au continuer banzela na mususu toujours la continuité avenue Bongolo ndenge bazo sala yango biso Clebo atozana pona ko informer bino ko l'accès ta misale ezo salema misale bandi boye bien mominde misale ezo sa ba tracteur et bandi population payer ko teleme belé bazo tala ndenge nini bazo sa musala mais elo comment ko to constater kaka salité et l'équipe makasi na coin wana Maya Kalamu yolo salité l'équipe belé ba bidon ba plastique ba sanité ba immondice donc salité l'équipe. Donc bota la tabino moko ndenge salubrité zawana atasa na ebité so bandeko na so côté kuna basala ka salongo vraiment na degré pe ya odeur ko ezo dégager wana nazo yeba teske Kinshasa ezaka Kinshasa oyo toyoka kana banzembo Kinshasa oyo kala toyoka ka kin la belle pourquoi est commis la poubelle vraiment. Alors toujours la continuité à makambo etali Bongolo avenue Bongolo na ba misala ezo salema to pe ça peut conseil na bandeko so sala misala bo ça la mission misala moko ya makasi misala moko ezala durable donc après une année tout le monde banzele bukani banzele baby lisusu non nous avons besoin ya ba route moko ça la 50 ans
Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour la conseil wana? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que le moyen nous manque? Je ne pense pas. Je ne pense pas que le moyen manque à l'État congolais à cause de la musala wana. Na bato pe ba pesa ka mbongo mbongo pour la musala. Par exemple, musala na bongo les autres coûter $100,000 par exemple. Il y en a plus de $100,000 wana au banda ko sala ba achat ba matériel makamo mususu pour la construction. Yo katina no 50,000 au tien la pose 50,000 au koko pesa ba ingénieur bato bazo tala makamwanzela. Allez, tant on pesa ba ko yepe ko luka avant d'abord te akati pe moi 20 minutes kali 30,000. Alors il y a au moins deux fois banzela etika la kabongo baselelio nzela par rapport à mbongo pesi, mais ceux qui mbongo ezebele boyo kana no souci à peuple. Tu te dis ceux qui nzelo esalami malamu et côté biso même 30 ans 20 ans après pour bébé c'est que ça la pas c'est musala correct impeccable et que ça pas bien na yo yanga ya ndeko na yo congolais. En tout cas ba autorité na biso bande kana biso bazo ka souci. Oh non bashino batonga biloko makasi te, non bashino batonga ka par rapport pe à mbongo na os par exemple téléphone, si tu as $50 tu auras un téléphone de $50 même modèle. Je dis bien même modèle. À $100 tu en auras, 300 au Kozoa, 500 voire même $1000, mais modèle, ça dépend de la qualité. Ça n'est pas banzela. Donc ça va si $1 million pour la kotonganzela. Bien sûr, bon on a beau exécuter na musala na Congo likambu ya copie ya katakata oh nyoso lingi pe kakalia. Bon pesi mbongo l'état ya contribuable congolais c'est la musala olingi ka kolia olingi ka kokata. Finalement to ça rapide. Na ba ki kenzela na bongo dernièrement on a habité ça fait 3 ans ou 4 ans passés comme ça ba ki ko bongisa ko ba ki makadam tout to mo na susu nzela ngwe baby. En tout cas cette fois-ci to na posa nzela wana ebe baté et continuer kozala toujours bien et la praticable pour éviter les inondations ba côté on a bandok na biso yolo kala muma tonge kimbaru pour éviter les inondations. Sans plus tarder, chers internautes de la cleboa.com, votre chaîne Cleboa qui vous informe chaque jour dans makamboezo les kanamboka. Alors bon hésitez te bisika bozali botinda ba message na bino botinda ba numéro na bino pour na koyebisa biso ni nezo les kana kwa na bino makamni nezo les kana position na bino ezandenge nini. Merci beaucoup chers internautes de la Cleboa na ndenge bozolanda biso na ndenge boza ebele akozala na biso chaque jour kolanda ka chaîne na biso longonya mingi na yango. Je salue mon boss Pichu Mangaya, sans oublier tonton Banda de la Nation et puis mon équipe technique Marcus Ngangeli, alors sans oublier Christivi Songo. Merci beaucoup chers internautes de la Cleboa, à plus tard, merci.